Belé na motema komona bino balandi oyo bolandaka Congo Lokolo News.com émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolonews.com ezali réalité d'ici et d'ailleurs idéologie ya mama Starline Mbewa ekopesama epa ya mama Gidi Bise eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka mutu contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397 soki bobengi okozwa ye moko numéro 1 ya congolokolonews.com mama Gidi Bise aza wana mpona servir bino Congo Lokolo to Congo Lokolo ni par ailleurs bolanda esengo etondinga ebele bino bat bolandaka www.congolokolonews.com toza lelo awa na Kamba boyebi ke lelo eza le 27 avril fête munene ya ba mama eza fête munene ya mama Mwilu biomo boyebi mama Mwilu azalaki nani azalaki mwasi ya papa Simon Kimbangu biomo boyebi tokota na kati ya messe toyoka mateya toyoka pe déclaration ya ba mama ndenge bakoloba donc mokili mobimba baza ba mama ebele ya mokili mobimba baza baye po na fête ya ba mama toza na Kamba kande na yebisa bino ke Congo Lokolo akitaka na terrain poza pa te site na bino ezaka moko www.congolokolonews.com toza na Kamba tokota ndaka nzambe tolanda mateya Mama Gidi ya
délégation mosusu ezali na bataki bakokuta bamembre ya assemblée provinciale mpona nini balobi Congo ekokozala boye te balobi province ya bakongo ezali province prophétique wana ezali tata kiumu ezali mabele ya Simon Kimbangu bakoma ye na Nzambe apart Simon Kimbangu te balobi Lumumba bamona ye te ezalaka sabumu balinga bamona te tosengi na papa Michel echindo okokotela na profesa tosengi pe papa Banda mbone na kombi ya tata mwana peso mwana okoki mwana peso innocent mama Banda na mjini aye na Kinshasa akutana na mwana president wa Republique Joseph Kabila mama okewa kwa nini tena tamba nzele na mbele ya okena na mtunga mwana bibi mama kenda. Ce n'est pas facile, maman a dit que ça y a autant de protocole il a présenté monté par les pour la mission Yamwana président Bissou Joseph Kabila Tabani Yamwana mama aussi mamé sur le Mama wote kuna na profesa Katana sika Kongo na Mbulula esikali isiye ya kipale kwa sababu ya mseli na 55 depuis mama mwe la tutaniso na kombe tata mara kwa mso na kombe tata mwana pesa kwa mso mama kwa kidogo tutapanda na kutekeleza ababa kwa generation pale hapa Canada le 27 avril 2014. Son éminence, Papa Simon Kimbangu, chef spirituel et représentant légal de Kissimbonis. Très distingué, maman Zifa, épouse de deux présidents de la République, le rendez-vous. Excellence, Madame la ministre provinciale, genre, famille, enfant, Bakouni.
référent membre du corps ecclésiastique de l'Église symboliste, distingués invités, chers frères et sœurs en Christ, mesdames, demoiselles et messieurs. Nous rendons grâce à l'Éternel notre Dieu pour nous avoir tous gardés et protégés jusqu'à ce grand jour du 27 avril 2014, jour durant lequel nous célébrons le 55e anniversaire de la mort de la vénérée maman Marie-Caroline, épouse de Papa Saint-Thomas, l'envoyé spécial de notre Seigneur Sauveur Jésus. Tous les membres du monde réunis au sein de l'association des femmes du monde et rassemblés derrière Papa Saint-Thomas pour commémorer ce grand jour anniversaire, en estime l'honneur de vous saluer et de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue ici à Kamba, à Nouvelle-Jérusalem, terre de notre ancêtre commun. Pour avoir bénéficié de ce privilège de nous retrouver ici à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, berceau du Maurice, dans le siège international de l'Église symboliste, nous adressons nos profonds remerciements au chef spirituel et représentant de l'Église symboliste, son éminence Simon Pimentel, qui ne cesse de nous accorder sa grâce sans laquelle la préparation et la réalisation des présentes festivités n'auraient pas été possibles. Nous voudrions aussi nous ajouter dès l'agréable devoir de remercier nos églises et disciplinés, vous tous, qui avez bien voulu répondre à l'invitation du chef spirituel représentant de l'aide et qui viennent ainsi de braver les difficultés de la route humaine à partie depuis 1921 est devenue la Nouvelle-Jérusalem selon la loi de Papa Saint-Thomas avec Jésus-Christ. En dépit de vos multiples obligations, vous venez de témoigner par ce fait en effectif de soutien à l'œuvre de salvatrice de Papa Saint-Thomas, à maman Marie-Caroline qui en a été la gardienne pendant la dure période de la répression et de la clandestinité. Nous saisissons cette occasion pour vous encourager à venir souvent à Kamba, pour vous ressourcer sur cette côté sainte, lieu de paix et épicentre du rayonnement spirituel depuis 1921. Mais qui était maman Marie-Caroline pour laquelle nous nous sommes réunis ici en ce jour. Maman Marie-Caroline, le 7 mai 1880 à Kamba, dans le mouvement de Zoum, territoire de Mazarou, district de Kagala, de la province d'Akolo, de l'union de parents Fouka et maman Fouka, épouse de Papa Saint-Thomas. Leur mariage eut lieu le 7 juillet 1915 à Baptiste mission Baptiste située à Nouveau-Méditerranée, après 20 km de Kagala. De leur union naquirent 3 enfants puissants, Papa qui se mettait le chat, 12 février 1914, Papa et la maison naturelle seulement, 25 mars 1916, Papa et la maison naturelle 22 mars 1918, tous nés ici à Kamba. Maman lui a eu les pauvres au bout de rôle de la femme se limiter à des tâches ménagères, à labourer les champs, à ramasser les bois, à puiser de l'eau, à procréer et élever leurs enfants. Il n'y eut pas le droit de parler devant les hommes. Et tout cela était conforme à la tradition de l'homme. Aussitôt, après la naissance de leur troisième fils, en 1978, Papa Saint-Thomas eut la visite de notre Seigneur Jésus-Christ, puis lui confiait une mission salvatrice, celle de paix, ses prédits. Maman Marie, entendit son mari, Papa Saint-Thomas répond à un interlocuteur invisible. Elle lui posera plus tard la question de savoir avec qui parlait-il. Papa Saint-Thomas lui répondit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui confie la mission d'évangéliser les peuples et de paix ses prédits. Le matin du mercredi 6 avril 1921, sur ordre de Papa Saint-Thomas, maman Marie-Caroline alla sonner les premiers coups de cloche pour la tenue du culte matinal. Maman Marie soutint effectivement son mari dans la confession de son âme. Accueillante, mère nuptiale, prévenante, courageuse, vertueuse, digne et pleine de messe, maman Louis a bravé les nouvelles tellement de pouvoir pour une mèche à son place et ses enfants ainsi que des moqueries de la part de ses contemporains. Elle a donné une éducation sociale plus de simple à ces enfants qui sont devenus des modèles de la société congolaise.
Même après la commission de la C5 par les forces polonaise le 6 janvier 1921 et les destructions qui sont été suivies, Maman Louis a pu conserver les ordres et instructions de son divin grâce à sa grande vie. Malgré les paiements, elle est restée ferme et inébranlable dans son engagement sur la ligne de conduite tracée par son mari, ce qui lui fait d'elle la femme modèle de tous les temps, première artiste mouvement de démonstration de la femme noire et africaine d'aujourd'hui. Hawa unaokanisanalia mama huyu nakombea tata mwana kwa nakombea tata mwana maman Mouniani Thérèse, les ministres provinciaux de la santé, affaires sociales, droits, famille et enfants. Il est porte-parole à du gouvernement provincial. Les représentants des gouverneurs et pas Congo, son excellence Jacques Mbadou, Aya Atelema, Ako Pesamiso, Liloba, na Mokolomale. Éminence Papa Simon Kimandou Tiangani avec le hommage républicain. Distingué Maman Sitamania, maman de notre président de la République, son excellence Joseph Kabila Kabange. Distingué invité à votre qualité, Batata, Bamama, Bambayi, Bambeko, Yambo Tekeye Noël, Yambo Tekeye Bamama Batata. Merci. Yangoso, Ozonisi Makondi Mingi, Nakolo Zambi, Oya Sanye, Namokolo Nalelo, Mokolo Yayenga Manene, Tota Nabiso Nabino, Peko Zoata, Oya Ozonisi Yaye Makondi. Kolo Zambi, Oya Elibiso, Ya Elimu Namokolo Nalelo, Esibito Zoyaye Makondi. Yani Kale Kozonisi Matondo, na son éminence Papa Simon Kimbangu, Tiangani, na ndege ya Benisa Kiso na Tika Oyo na Kamba, Nouvelle Jérusalem, Kote, Kozala Mino, Yeloko, na minutu ya 55e anniversaire, ya liwa, ya Benyamin Mama Marie Mwilu, ya Wanga, Oyo Azali Mologani, ya Papa Simon Kimbangu, prophète, ya Église de Jésus-Christ, Awa Naoki. Nayango, na Tony Bino Botondi mingi, na ndege ya Bibiso. Na Sima Loba, na Kongo ya Papa Gouverneur, ya Biso ya Bakongo, son excellence Jacques Mbadou Siko di Mabungu, Oyo Akilingani, Poete, Naya Olanisa, Elongi, Ya, gouvernement Mobimba, gouvernement provincial ya Bakongo, Pe Elongi na Nye Moko, na ndege ya Kokiko na Bisote, mais Akilingani na représenter, Pote Ayeli, Force, Tope Bokasini, Oyo Ezali, na association ya Mama Kimbangisa. Oyo Ezali, na Église Kimbangisa. Yango akoki kotika bino, Bokote, il fallait que représentant na Yesu yene mo azali représentant akoma na kati ya milulu wana. Lelo ezali mokolo monene mpo te mokili mobimba mingimingi mpo na biso bato mwindu ezali mokolo vraiment oyo tozofete kama
esili koyebana na mokili mobimba ezala na bakontina nyonso ke papa Simon Mbangu ye azali moto oyo afungolaki mayele na kati na biso bato mwini bambula ebele avant ke indépendance eya ye asi amonaki indépendance ye asi afungolaki biso miso atelemaki mpe komona ye Mbangu wana eza pamba asalaki deja profesi oyo eya kopesa indépendance na mokili na biso mpe na Afrika mobimba mpona yango naseke ete oketa maboko makasi nalobi eyekaka mpona fetisaka te mais ezali journée ya réflexion ya makasi po te oyebi lelo ke mama ndenge batongaka mboka mama ifo atelema message ezali yango wana na mokili ya lelo mama azali moteur na kati ya développement mpona yango esekeli ete na misala mama azosala ayeba kosala yango na ndenge esengeli gouvernement provincial na programme na yango eprevoa ke mama nyonso likwate tozali mingi na kati na biso mama oyo akosala mosala ya bilamba il faut que mama wana azwa nyonso masengeli nyonso oyo ekoki po te mosala na ye esalema na ndenge esengeli c'est-à-dire il faut que bamama basangana na coopérative lokola association ya bamama libanisi po te bazwa batracteur bakoka kosala agriculture oyo ezali semi mécanisé oyo ebotaka mingi mpona yango biso nyonso tosouffrir mingi na kokoma awa na kamba banzela il faut banzela oyo ya deserte agricole ebonga po te mama soki aloni azwi bilei ebele akoka komema yango na bacentre oyo akokoka koteka yango azwa makoki oyo ekoki po te kozonga na ye akozonga ndako echange bana bakende kelasi po bazala bato lobi yango wana na kombo ya bamama nyonso na kosenga kobala na biso jeii eyeba nzembo wana ya kitoko nzembo ya kongala na venere mama mwino
Congo. Asa de la continentalizo Sikoyo Doni Kokuma na mama ya Papa de Tomonaki pesa yote alaba eza soi eza ndanga na fotoyo ya bwana paki akompanye mama Sifa upande nous servons dans la on va emmener chez les salons. Maman, au cœur de akoloba moke po oyoka oyo ayaki na yango na motema na ye. Alobi ete na mbala ya liboso, mbala ya mibale, na mbala oyo aye akuti diference munene na maye oyo atikaki, akuti edevelope mingi, epesi esengo mingi. Apesi remerciement na papa Simon Kibango Kianga na misala oyo ezali kosalema pia na mji wa Kinshasa nao unaendelea na vile ya Kinshasa ezali kokongama pia na maprovince nyonso kupitia maombi yake pia na watoto wote wa baba Kibango kolanda na mabondeli ya ye papa na ya bandimi nde ezali kopesa kimia na kati na mokili na biso. Kimia soki ezalaki te mbele ye akomi awa te. Touti bisika ebele bauti mokili ya monene, bamosusu bauti na baprovince, lelo tosangani awa mpo na kimia nde tokutani awa. Esengeli biso nyonso tokwea na makolo ya papa Simon Kibango Kiangani aloba na Kibango ye moko po ete kimia ekobama na kati na mokili na biso.
ya mama Marie kobatela bana kopesa développement ezali kolakisa ete mosala etumbwami na nkombo ya mama Maria Kawanga Lisitani. Maria alikuwa na nzelo alikia loba mingi balobi na ye ayoki yango ye azali moko na baoyo basalaka bilanga nde yango afandi na Katanga. Mama tango yaki walobaki ete soki otali badevelopema ya bamikili minene eloko ya motuya ezali bilanga nde developema. Kosala bilanga ezali kopesa biso bato makasi po ete tovivre. Mutu nyonso na mokili okoki kovivre te sans kolia. Mutu moko kaka na mokili ezali Nzambe nde azali likolo na nyonso. Nde moto ayokaka Nzambe te. Batata na bamama boyeba yango. Nde yango banima na biso bayebaki sekret ya développement ya kosala bilanga baleki biso totikali nsima. Ye alobi ye moko azali awa mpo na koteya bilei azali na pasi te. Oyo misala kali kosala ya bilanga epesi ye mapamboli ebele. Kopesa bato biloko ya kolia ezali kopesa bato makasi, na makasi wana Nzambe azali kopesa mapamboli. Akuki koloba ete toyoki badisuru ya mama ministre ya province akomi na koloba na kina ya bilanga na yango meme ye atelemi awa susi na ye ezali bilanga. Mama Maria Kawanga Lisitani eloko atikelaki biso ezali bilanga. Totia molende biso bamama ya afi na susi ya bilanga. Alobi lilobo oyo azali kopesa ezali koteya batata na bamama na RDC mobimba. Lelo azwi mapambo atelemi liboso na bino mpo ayebisa bino ezali na ntina monene. Nikifikia mimi wa usemi wangu, mimi namshukuru Baba na waumini wote wa mapokezi atakapotekeleza na hata serikali ya nasionali nataka nyingine watambua mtoto wa jina ya Yerusalemu. Alobi ete kendo yebisa papa kobakala na ntina ya kura asala makasi akozwa mapamboli ata na niveau national ata na baprovince nyonso bakosalisa ye
kwete kura ekota na Yerusalemu ya sika. Aseni Zambia Pambola azana mingi ya koloba lisusu te. Mungu ko azali kotonga Yerusalemu ya sika. Mama provincia, mama asukisi kobosa na makambo ya nzela te. Yerusalemu esengeli yembonga na nzela. Keleko loma na gouverneur mama ya rais nde akili maloba. Na ba province nyonso bakozala nsima na ye po ete nzela soki ebongi bato bakosota ebele ndako oyo ekotikala moke po ete lokumu ya Yerusalemu etumwama libela. Makanisi atomisi na suka asante. Lazima mambo yangu pate na kwa tatama na kwa tatama ile mofa lelo eza mkola mama eza mkola mama mwe bende yoki mama na biso bana mama sifa na mama ministre ba message na mama eza na makasi bate so oyo toliva Kristo tosimba tukomba tosalela yango kolonga na biso emonani ndenge batata na biso bazakaloba ete bolingo mike moke misala ya kondela mokeli yawa pamba te nga nalobaki boye avant fête nga naza na maboka ya koka te bapaya oyo bakoye na biso bakobeka koteya biso bakodaza na maloba biso moko tomoni toyoki ekoko epesinga esengo te ya koala surtout mama alobi azosala bilanga na katanga kuna na mbashi kuna bilanga wana eza ya libi eza ya biso kuna nini tata Simon Kimbangu awa asalaki 5 mois kuna na katanga nde asalaki 30 ans likambo ya tata Simon Kimbangu ezali awa na ntamba etewa kuna katanga etekala tata Simon Kimbangu aumeli mingi bato lelo te tozomona bato bazokoya mingi na kanda otanga bato bakokoya mingi totambola esika nyonso papa Simon Kimbangu na katanga bakokoma bakomona makambo nyonso ezekaka kuna nde wana nalobi te nazosala zelaka mpona biso ntango bato bamokoba nazela kokende kuna tokolia tokotona tokosepela
Mwaikutana kuna kama wanawake zaidi kasi mama ndio kwa sana. Mama ministre pia lori, mama pia pasi kekura eko sana kamba. Nzela babo ni saya wakati kama nzela esa mama ura eko ta mama kokosa ni nani. Lokola bokena mute kana kopi mai kama hiyo tukamwenda kama mai na kora na nzela kokana kia huo kefete mama huyu kotile de éducation ngapi na roba na maji yoki mama ba mama bangu kai moko eyo kuikani ya kunite zela mapi mama wana auti kusika kaitazi au kwa sana kisha za direct na ndio sasa kwa mama hawa za direct yeye atakuwa zela mama ambaye ukona hate na za kwa mama na biso ali sabiso kusala kitu kuna helicopter mais tout n'a pas volé et ça tout n'a pas alors tout le monde qui peut donner main à cela j'ai la paix après à Canada il va vraiment payer la première à volonté à la place de la direction pour ouvrir cela pour la comment car c'est pour la maman la première mission na boniko ya kusoba pour se faire alors papa Alex mama ane como de nani au wapi ipota ya nani yakakuishi kesho kwa msafi yeye apetangi como na ye hizo kukusa niti ana hizo ani sabuso ikolekoya uzoka na mwana biwishi dokubesa tutaya como na ye papa Alex tu alate kamba na kuna hii haya tukutana mais tutie bon huyu batisana kita sana mama msusu tu mama msusu una baba sasa leo ndege mko au ndio sasa wana nini coalition science so kama kuna nini apa mama kepada yang terima. Alhamdulillah kita tahu wana bakuya awal nakam. Terus kita kuasa baru. Lalu kita mama ini kita juga nak sekali ayat ada meditation nepon antela. Kalau mama nanti kasih buat antela sebetulnya yang lain orang zela mai bahwa kenapa kote kamu tapi kote lain orang sesero songolote pagi ni sana bola ni sedeyoka mama mulai kan nama saya itu songolote ulak sakit bukan ser Bulat lebih yang tak versi. Merci. Professeur fait yang mama wio dengan sekali na joso uti koyokawa yemo mama kama lagi chance mo ikunaka wi chance mo ikukuta oi mama kalau banga tukule mate nandelaka
etondinga ebele na motema komona bino balandi oyo bolandaka Congo Lokole news.com émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolenews.com ezali réalité d'ici et d'ailleurs idéologie ya mama Darline Mbewa ekopesama epai ya mama Gidi Bise eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka mutu contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397 soki bobengi bokozwa ye moko numéro 1 ya Congo Lokole news.com mama Gidi Bise aza wana mpona servir bino Congo Lokole to Congo Lokole ni par ailleurs bolanda.